komona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye aswaka tina source sanuye ba bisenga mokonzo ba mama bakota Paris bazo sanuye mouvement za pena trote olia pena ya bien za source bakota Paris te koleza moko na kata Ivry awa epa ya serre na biso ba bi na restaurant ewaka mi José ba bi moi ça pembe tina mabolongo mi José le bela bango liloba moko simi mokonzo ba mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko la kitoko nga alié malangwa la lié na taba donc goût babi c'est maman waka quoi serre et waka na Ivry et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah ba bina goût on a besoin kiridate besoin kiridate donc lemba ya goût ya chronique ba goût l'Afrique ko lia le boulot za matonge mais on a poto comprendre donc so la reine Michosa confirmé donc elle est bien la Mélie bien là chez Waka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo nion samokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Waka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza so boye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu poma za muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe. Okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille a bien bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Iwaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, c'est Wakeza Combo restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Kitoko. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc et puis c'est Kotarapena Tinamikua. Donc voilà, on a Katka na Olamba. Pas faire na biso Jeannette et waka babi ko lia kitoko makaya. Oh ma ngwanete nga lula nga malangwa mais na lia ba malangwa mais et puis c'est kota makamba boye non na mona te tina kuta ba tata suka. Donc vraiment ko lia kitoko ko mela kitoko ba boye pe. So mona basa kitoko yawa ngomona ba voejo yawa donc seri waka simbigwa dans le bon. Et indi le 19 babi ekoyinda liboso ya micro pendant sango Congo na komona sportif monene ye moko kopesa kombo na ye réaction na ye ka pona le 19 toyo kana no maître azana posa pe aloba pona peuple congolais maître bon ngala kanisi ndenge tokutani nga komona nga JP Mandiongo na osena kana biso ba congolais to sala bomoko po ça fait mal. Et ça la passe mingi que le pe na ngona tina mokote. En tout cas, nga so na rob sa président Kabila. Bato va fani peme na ye peut-être va ko ça ye. Hein? On a évité, en tout cas on a évité. Même là ba dialogue on a mona on ce qui dialogue mais dialogue ya ba on ça dialogue pour na nini yango ko po constitution ngo zo lobake. Ce que je mandat moko on renouveler mbala moko lisusu. En après OK. Tala François Hollande sali abo ya atiki le mbala moko. Hein?
président Kabila vraiment nous ça na vraiment na éviter mais na mourir ya mboka vraiment mandat et liboso osali yami balé oyo makambo ko linge bimaso ba dialogue puis na omona na ba tumsu ba congolais musu na ba tesu ba uti wapi vraiment mais comment ba oya makambo eza mona na misa batuke faire un mandat à président yango mais bozo bima bozo yena makambo moko kasa ba ndoki moko oh non photo que des dialogues to bon la bo contourner ba solo moko mais boyo que la peuple na mawa souffrir mingi mais to sipe mandiako pour nini ba konzi ya biso ba indo ba ko sala lokola mendelete na lobby ezaka passi au moins ça fait plus de 30 ans en Europe. Moi je crois que photo zalana amour ya mboka ezaka teke nde ba lobako ba combattant obimo ko tambola te mutu no soka na souci ya mboka na ye kati na ye batu mususu ba olala kutu te pona makambo mboka ninge zo leka kuna omona mutu ko kendeke ba marche te mais bazo péter ba plona ndako na po lingi mboka na ye mboka neza mboka na biso. Bon, bato ba wele intérêt na bango moko kaka vraiment ba yo que la biso ma wate vraiment. Hein? Mboka za ya ba congolais ba sasu yebele bongo temps ba lobi ke to lingité. Président Kabila na ebité mais conseil na opesa yo linga oluka maki makambo ke na ndenga malamu tala bato ebele ba lele andiki bato ba kufi ba le 19 wana. Lelo peso ka tiki na eske pepe congolais olandela e? Mais na tika la bango ya to. Na yebi makambo wana tenga problème na ngezali hein. Président Kabila asali mandat na ye mandat mususu eye asali yango allez date n'est aussi là le 19 la logique des choses mais c'est comment provoquer ma comme bébé quoi non on surtout on est ba foutaise oh ba dialogue on est beaucoup pour ba sali ba dialogue on pété pour na constitution ba dialogue yate constitution lobi que président de la république ce qui va voter yo mbala moko osali sous 5 ans allez otiki nzela okei osali ce qui va convoquer élection salamité parce que élection salamité ya faute nani ya faute na ngama ndiango ngama ndiango na sali bona nini bon so na ba senyi so ba ya pasi on nga zo kama na ba sala droit hein bazo bunga la ba vani na droit vraiment donc docteur en droit ba tu na conseil constitutionnel mais oh putain c'est pas possible pour ba to zo trahir mboka na yebité mais c'est des gens au ba mona ka intérêt na bango mais moi je crois que faut mon intérêt général to mériter makambo biso do mériter obi ke na robelo mwa mondo mo bimoso etambulaka grâce na mboka na biso Congo RDC ça RDC mukile ko tambula ninge tambulaka oso comprendre mukile yo e ko tambula ti alors batutu ba ina mboka ba telemite boye bazo bomba bandeko na biso na beni o sali bo bakangi yo o lobi bo bakangi yo o lobi bo mutu taso mon intérêt na mbongo na ye awo ya poto batu so bazo souffrir yo so ko kasama ke bano ya changu bazali ngala mona changu bano bana makala bana selembao bako liate mais mabele la bango ya na richesse belé ba koltane ya na monde ya te ya pa na biso soki nini yango soki tobima kuna ba or toza nango ba diamant toza nango mais tomona na so biloko yango te batutu bayaka bayibaka sikoyo ba peuple so souffrir mais boyokela quand même population wana mawa boyokela population wana mawa bato mosusu bazoloba bakocritique de papa Tshisekedi nga na mutu ya IDPS nali congolais na nga mpe mutu nali apolitique mais yo congolais funga papa Tshisekedi ba conseiller makambe belé il mérite ça mutuna Tshisekedi soka trahir mboka wana na ndenga mabena omona make mukilo en tout cas ngana na 95% ya confiance à wana a souffrir pour mboka wana asali makambo pour na ye ba fingi ye mais asa toujours likolo asa aigle Dieu merci batuneti papa wana za tilelo nzambatika a garder ye Président Kabila a peu mutu moi ce n'est pas ça Melaka mais apparemment asa entouré na batumo ba la mauvaise foi o baso loba ba ya ko flatter ba loba boete wumela tikala yo comme le loba ndenge wana bo asali pe 16 ans déjà koki nango tabino moko vraiment 16 ans koki président Kende asali pe jeune siko pour dans les 19 yango na kasi batu yo linga teke mboka no ya la merde batu bakufa donc on a eu siko olingi ni atika na yekaka les 19 ndenge constitution lobby eza kutu makambo te o dialogue te constitution na biso lobby boya mandat moko renouvelable une fois
ngate mna salaki nini na constitution bato ba salaki ba bato bana boanya wana ezali kunji monene ya nete so comprendre nga nazolanda yo maître JP Mandiangu na biso sina yo mais na lingi dernier mot poto kabwana biso dernier mot na ezali boye président Kabila azala na conscience hein ayoka bato yo ba loba péminité atala intérêt général asala ningi François Hollande salaki alongo na ye akena ye tranquillement o ba kocha wana pe boye aye wana ba menacer la ba payer président Kabila te sera okende o nde ba lobiso ki akoma sénateur sur sénateur à vie a commis kuna balba les ça c'est là en famille hein to bongsa on kana denga famille mais yé le ko la conscience bi ki alongo article pe batu mususu batu pe ba sali mabe ba peuple congolais pe pasi to zong sa mabe na mabe pe karati pour ça le temps ça mabe na mabe ba de ba mende mais attends mais to surpasser mutema mabe wana to surpasser mutema mabe wana po batu loka ba mende wana ni batu ka ba mende mais mende yo si mende oya ni tilo lata na château rouge bo boma mais tu sais que de ba Franck Diongo so na château rouge muta okanga te mais pesa ba on pe mayele nanuti et bon loshima na ebutu bato wana te na ebutu bato wana te bon mon bato musu bali mais na ba misise ayele la yembi boy Saddam Hussein so Saddam Hussein le lo a été le ba robenga Israël so reste a été le ba robenga c'est des mendiants on va foutre mboko na so na merde bato wana ba musicien si ba foutre mboko na so na merde mboko na so c'est comme na bakaba belé boye ezape pona bango ba pesa ba chef de l'état mutu makasi chef de l'état ko douter chef de l'état ça n'a rien à voir chef de l'état na bato na o bazana boye ba ne ti les corbeaux les renards ba ko ya ba flatter président ba coacher de ngai lo na rolo ba ya suka président Kabila avec tout le respect que je vous dois linga au vanda vraiment o la likolo makamno sur les cas okende na ndenge ya bien problème ezala to comme sur na Sénat ma beno surtout l'équipe wana boyeto mais kaka ko vanda de ba lela c'est la famille mboke ke na kimia en tout cas là on a zo senga na comme mouvement ba ancêtre na biso ba nema mafuta bakimpa vita ndo na Béatrice basoma mvulu ba na koma mvulu kimbango na komba Yeshua Masia ba yebi même pas Yeshua Masia na soki nani auta wapi ba yebi te mais trop ba ko kosa na boye pourquoi en tout cas ba ancêtre na biso wana bo sunga mboka na biso wana to vanda na kimia les 19 on boule salaté mais ata bon nzamba kita solo la même na Kabila lo baneke kende ka na malembe vraiment comme boule salaté peuple congolais a décidé alors bato ba kufa belé ba ko bote belé bato kimia ezala ce que le nom peuple ba 60 millions 70 millions ba bini Arameni na ngwe yo beta masasi bomba batu ni soto. Mon Paris Space, ya Patrick Marois Vendi. Mon Paris Space, ya Marois Vendi. Bonjour Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Eza ya koyinda umela soko yena agence ote veut dire umela te Global Express c'est Patrick Malwavengi Rue Lion numéro 25 babi agence ya grave agence ya munene oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa ba koli na biso na Angola ba koli na biso na Brazza po koli le koma kitoko il faut le kana Rue Lion numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire umela te pona kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rue Lion numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Lion numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence
alliance aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te rue Léon numéro 25 umela